nalingi kaka napesa bino message moko mpona artiste na bino, comédienne na bino, Buibui. Buibui atikela ngai mwana ya 4 jours akima sundola mwana. Bonjour à tous, bonsoir, baope bonjour na botu. Nalingi kaka napesa bino message moko mpona artiste na bino, comédienne na bino, Buibui. Buibui azalaka mwasi na ngai, tobandaka kovivre na ye. Buibui atikela ngai mwana ya 4 jours akima sundola mwana. Mwana ye kombo na ye Patricia akima sundola mwana Buibui. Artiste na bino comédienne Buibui akima sundola mwana tikanga la mwana 4 jours. Na kolisi mwana ye akomi na 2 ans. Mwana ye 2 ans. 2 ans. C'est-à-dire na zoloba. Population yakim soki bokutani na Buibui. Bo pesa ye conseil. Aya kozwa mwana na aya kozongela mwana na ye. Parce que nga na bokoli ye déjà. Na yebi ke mwana ra déplace kota papa na kota mama. Aya bokola mwana na ye. Na boya yete yende mutakima ngai. Na boya yete. Mwana na ye yo. Kombo na ye Patricia. Très belle. Regarde ici. Regarde ici. Très belle. Yango na zoloba. Boya. Tala mwana nda zuya. Kokani na ye makasi bota. Longi na ye vraiment. Ya Buibui. Artiste na bino. Buibui. Merci beaucoup. Message ekei. Buibui ya kozwa ba responsabilité na yo. Ngai ex na yo. Nebi ke tozaka société. Mwana na yo s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, mbote na bino nyonso to ba famille Europe. J'espère que vous allez bien. Ngai pe awa nazali bien, die notre pe nzamba lola azobatela grâce et grâce. Soki ezali mbano liboso olanda ngai, kombo na ngai ezali Anita Mavita. Welcome, bienvenue na Anita Mavita show. Awa na sengaka na nga mbongo te, na sengaka kaka pardon, please aidez ngai partager, liker, commenter, s'abonner. Surtout les kambo ya ko s'abonner, ya ko commenter, ya ko partager, ya ngane motivera ngai, epesaka nga makasi, epesaka nga énergie, ya ko ya lisusu liboso na bino, ya ko yela bino ba information o esengaka boyeba. Po awa na Anita Mavita show to pesaka kaka ba advice, to encouragera bato, to lamusaka esprit ya bato oyo eza ya kolala. Mingi naza kosenga bolanda nga pe na page na ngai ya Facebook na ngai ya Anita Mavita show officiel. Donc kuna pe masolo elekaka pe ya bien, et puis naza lisusu pe na TikTok soki obeti Anita Mavita show BL. Donc Anita Mavita show boss lady boromona nga kuna na pesaka pe ba conseil ya bien ya mwa mukie mayele oyo ou bien expérience oyo ya vie naza na yango ya mwana yaka ko partager na bino ba famille na ngai. Bon, nazongi lisusu liboso na bino, ba bonsoir, ba bonjour na mama pasteur Adeline Lukeba, mama pasteur Nzamba lola apambola yo na bolingo ozalaka nango, ve nanga lokasa lolaka na pela vava sonne mobala pembe, ve ya petit frère na ye Claude Kiaku kula boss, motema ya Claudia Kiaku, mama Clarisse Mbo, moi sa taille, moi sa fashion, moi sa mwindo, vrai chéri. Ba famille na ngai, j'espère que biso nyonso tu toyoti kolanda video oyo tina suka to comprendre eloko nini ndeko na biso mobali auti koloba. Bon, moi analyse et ça la bien, to meka kosola et puis na suka nango to pesa conseil po na biso nyonso tu bato to tikali. Ya kolanda mwana mobali oyo bien. Azoluka actrice na biso comédien na kombo ya Buibui. Na ndenge ya musala Buibui azali
collègue na ngai ndenge buibui aza actrice asala ba filme na bato boyebi nga pe naza actrice comédien nasala pe ba théâtre ba congolais mais awa na Europe na groupe ya Océan ya V12 nga pe na joa kuna soko lingo mona nga soko koti na YouTube beta kaka groupe Océan ya V12 oromona musala ya Anita Mavita asalaka mingi na kumisa nzambe po apesanga vraiment ba skills ebele donc nazara na ba skills ebele na yebi makambe bele ya kosala na vie yango nazara nango lolendo po nzamba pambola nga kote wana sikonde kona biso mobali o alobi tokomisa message oyo azoluka bui bandeko na ngai video oyo o batindeli ngango a partir ya Angola ndeko na ngai atindeli ngai video oyo alobi na Anita Mavita mekana kolobela likambo oyo kaka pona buibui te me pona koede kaka communauté na biso ba congolais ba congolaise nga pe na meka kolika koyebela likambo ngo eza ya solo eske ndeko mobala azoloka buzz te habite eza buzz te tozarane kote moko eza makambo ya solo na meka pe moko sola bato ba confirmer que oui eza ya solo makambo garçon oyo azoloba. Bon, bandeko na ngai omoni biso ana Anita Mavita show to yaka mbala moko te ke oui ou bien non tozara toujours na katikati ya likambo soki ezali na ye ko confirmer te ke mwana mobali o azokosa na ye pe ko confirmer te ke mwana mobali oyo azoloba vérité ye moko na vérité na lokuta bango moko bayebi ngale ko komisaka message po eza musana na nga na youtuber nga na za messenger nga na pasaka message yango eloka ngai na ye kosala bandeko na nga ndeko na biso mobali oyo azoluka buibui alobi buibui akima ye atikele mwana ya 4 jours ya 4 days newborn baby alobi ye aboya buibui te buibui nde mutu aboya ye to expliquer buibui aboya ye après toyebela ba réalité ezalaki nini ndeko mobali alobi mwana bokwa na papa na mama mwesenga mwana zape na mama mwesenga pe mwana azana papa na ye mais siko eloko ya kokama ba famille na tuni ndeko na tinenga video ebongo pourquoi mwana ngo aza mutakala boye ba famille tala pena bien botala bien bon mwana o aza mutakala batie na kati ya basket wana na ebite soki nge laksa nini na tunde ba bon point ni boyebi seki tike bo filmer ye alobi ba yebisa kete ye mo grande ko ngavanda kazi phone bandi ko filmer za ki kanda nga me fana la tata mwana lamba boye quand même eza propreté ye mo papa na lobi etaliete ekende kaka buibui amona mwana ana ndeko mobala lobi ke abokoli mwana oyo banda buibui ya kimatika mwana oyo ya 4 jours lelo mwana wana akokisi 2 ans ndeko mobali oyo abokoli mwana oyo ye moko boto ebite soki peza ya solo eza lokuta biso to loba kaka po ezo senga photo loba siko elona na loba bandeko na ngai soki eza ya solo buibui yo memi zemi pendant 9 mois buibui mukolo yo zwaki zemi wana pendant mois ya liboso nandengo ke na zemi wana tina suka 9 mois oboti bébé na yo ya 4 jours 4 mois te 4 semaines te mais 4 jours de mois si okangi bisaka oye Congo kimi ponde koyo azana Angola donc de na comprendre bien ndeko abande ko vivre na buibui na Angola ndeka ka to luka ka to kendaka bamboke bele ndeko mobala kenda ko luka vine a se retrouver na Angola buibui pa kenda luka vine a se retrouver na Angola bakutana basala bolingo ndenge zalaka ka zemi kotarate zemi pe evandi buibui ya memi zemi mwana si pote ti na 9 mois boti abwa akimi na ye beba 4 jours atike ndeko mobala ya na ye ko Kinshasa ayaka ko sala vie na ye buibui to boite ba réalité eza ebele
peut-être yo kimaki pour na raison moko boye mbongo ezalaki te garçon na bande ko maltraité yo garçon na bande ko abuse yo garçon na bande ko kipe yo te yango ne sala ko mona ki bozaki na mbongo te ya kobokola mwana yango yo kimi mais na lobi te ke marambonga na lobi na bien te ke ndeko wana abande ko abuse buibui abande ko maltraité na zo pesa kaka exemple peut-être eloko buibui ya kimela ki po bozui ezalaki te ndeko nanga buibui place ozali tango kimaki wana pona passe leka ki be na raison yo moko ebele ko kimaki mais ndeko après wana falo kendaka kotala mwana na yo ata kotika ye papa na bango mais fo luka mwana na yo kenda kotala mwana na yo ndeko raisonner kako memi buibui raisonner memi ze pendant 9 mois makila na yo otiki te batu bakimaka bana ezalaka bapapa ezalaka bamama te buibui ya solo pena so eza mamba solo ya solo soki pena yo moto obotaki mwana omemaki mwana na 9 mwana libumu na yo nzoto ne developaki po ntango tobotaka bana bayaka kobebisa makambo après tobongisaka yango après donc yo pena omema na ozemi na yo libumu na opena evimba tolo no evimba o developaka sero zaka na zemi mwasi mpe zaka ya solo ondimi pena obwaka mwana oyo tiki ye epuis mwana ngwani mwana ya mwasi botala bebe kitoko bebe patricien botala mwana oyo ye moko tu papa na botala mwana zui ye moko buibui mwana wa sangisi po papa ne pas a bogare ndeko mobala afo jote azaki mobala kitoko lobaka ndenge za mwa ba galère ya Congo mais ndeko mobala vrai jo donc kitoko mwana o na kitoko mwana oyo azu kitoko ya papa na ye azu kitoko ya buibui asangisi siko na ebite po lokwa buibui alata eloko mwana mutu yango na pe balatisi mwana eloko na mutu bende na comprendre ko tu phénomène ngote ata bilamba bokola ta mwana ngote bo pesa ta buibui esengo buibui aza star aza vedette te mwana star aza star mwana vedette aza vedette fallait quand même bolata mwana na pe bien boyene pe na public ba mona papa kala pona kande yango lobi mwana ngaleka kaka bongo ndeko nanga buibui eloko salite okokoya kosala yango te mama soki ezalaki mwana mobali tonga to comprendre bamibali bazala bongo akimi ki responsabilité akimi na po amoni aza na makoki te mais yo mwana mwasi okimotika mwana bakaya buibui ezalaka rare biso basi tokimaka bana te bomonaka te na Afrique soki mobali obotisi mwana obala ye te jour ozana posa mwana balobaka nini il faut bala mwana wana na biso batabandundu na biso bakongo ezala bongo donc faut bala mwana wana atoko bala mama nete faut bala mwana avo ozwa mwana wana mais buibui yo kima buibui okoma ko se retrouver au monde na ba $100 au monde na ba $200 vune chanza pe okoma pe mwa mke poser mais o raisonner mwana na yo te oyo tika na Angola mwana mwasi en plus otikili papa aboko la mwana oye moko siko ndeko mobile oyo ezo senga fa bimara kenda koluka tanga bimara kenda koluka atika mwana na nani ou bien ndeko mobala komaneka kovana ndaku po aboko la mwana oyo soki za pena ndeko mobala atika mwana na ye na ndaku po ake ko débrouiller atika ke na nani ba famille bomoni esika bana bazo beba botala mondo tozo vivre ndenge koma botala esprit mabe oyo komi na mitu ya batu soda poto leader umela soda poto leader maramba lobaka zara na raison siko otikeli bebe ya mwasi par papa yepe na kidiba fa bimake koluka akotika pe mwana opa mutu moko boye lobi oyoki ke ba baby sela yo mwana buibui osa nini lobi boko se retrouver ke mwana azaka sous vierge boko loba nini poso ki ndeko mobala za na famille kuna te apesi confiance na batu moko boye ke pardon botike na nga mwana o nga na beta na otu libana na lukata mbongo ya milk na lukata mbongo ya kolia mwana ozonga na pokwa siko soki ba baby selibino mwana na bino boye ba malade ezebele kindoki ezali ba viol ezali ba abuse ezali donc ndimi otikela mwana mobali oyo mwana na ya mwasi kitoko boye balatisi eloko na mutuka ndenge yo moko lataka ndeko nanga mwasi sikoso babebisi mwana oyo yo kanisi mwana o ndenge azabon akozalaka na esengo na yo na vine buibui
soki pe ya solo aza mwana soki ndeko mobali azoluka bezi te. Est-ce que mwana opena buibui akozalaka na esengo na yo mwana aza na affection na mama ata mokolo moko te po omelisa ye te mwana amela mabele te azwa affection ya mama na mwana te ya 4 jours apamba buibui. Mais yo comment ko se retrouver na Congo omona na mwa bakash otika mwana na yo mwana lelo soko akoli ba expliquer ye tala kutu mama na asalaka bakolo bana limbisi yo mena motema na ye akobosa na likambo te akozalaka na affection ata mokolo moko te mwana lelo soki vi na ye ebongi te mwana lelo soki banzela na ye kangami ou bien mwana lelo soki ba violer place moko po ba bebiseli vi na ye yo mama mutokozala cause ya problème ya mwana oyo ba famille ngande bomoni nga bwe nazalaka allergique na marama bana nalingaka bato basakanaka na bana te nalingaka bato baabusaka bana te mpo nayebi pasi ya kibo mama nayebi pasi ya bana nayebi ndenge babombaka zemi pendant 9 mois nabimisa bato na mokili yango nalingaka moto asakana na bana te buibui otika mwana mobali amoniki akomi na suka aye nango na réseaux sociaux azoluka yo alobi azoluka yo yo na ebokabwana ana posa na yo te mais azaka na bezo oyeba mwana oza na mokili okipaka mwana na yo ebi ke bato misu na mikili na mokili ba mama musu bwana mitema makasi comment maman kondi movandaka place moko liaka bio melaka kitoko olalaka bien mais mwana place moko boye asufraka siko tala likambo yo bombango ya bato bayebi na bango ngo te ke yo bwaka mwana tika mwana place moko omoni siko yo bwaka mwana okenda na place moko vanda na bato bayebi na bango te obombango lokola secret ndeko mobali okota vandaka ne atalaka na télévision atalaka na TV ndongo zo jouer na ndongo zo act na yo azotala lo bata mwana o atikala ko bwaka mwana awa alobi trop c'est trop et non faisait neuf siko na ya siko na réseaux sociaux na ya siko na social media na ya kofunda ye omoni tina niveau komisi ndeko mobali o eza ba négligence oyebi o eza pena ba négligence o biso to bengaka child neglect o pena o négliger mwana oyo buibui comment yo pena koza motema makasi obota obomba mwana moko obwaka mwana mo place moko boza na pa l'aise ndeko mobala moniteur na kotike boete fonga na public mi fingili wa moke ma darling sister Ginette Milonga sœur nanga Fifi Vayemba bota elanga likambo yo mama Colette Bagula moi sa paix slip bota la likambo vraiment ndeko moi so bomona ka buibui actrice na biso comédien o ya seki sarabiso o asala ka mbaba role okola kizengi buibui Christine Ndilu Mavita mama bana biso mama ba bogar mama na Raissa te mama na Raïs c'est na nice ma copine buibui abwaka mwana tika mwana Angola mwana 4 jours mwana o akoksi 2 ans na maboko ndeko mobala boko liye moko yango moni makambo na lobaka na Congo ou bien na Afrique distraction etikala na mboka na biso Congo ezalaka ko bota masanga na kuluna na moyibi eloko etika na mboka na biso Congo na ebite kuna na Angola soki ezalaka ndenge nini est-ce que bino pe bandeko na biso bo na Afrique po Angola pe eza na Afrique na ba pays nyonso eza na Afrique o monique ozo souffrir yango bo se protéger te bino bo ebi protection te ezalaka boye ba te ke ba se protégeaka tant yozo kende ngulu zo ke nzoto na nzoto ebi te ke zeme ezalaka buibui je pense pas que mdeko mobali oyo admemaka ka bongo yo pondima ko boya kata wanda ite ata jumo ko koloba te ke zeme ezalaka tant basi ba komaka na ba faux date moi sinem te ba na momo na commission ki na mekika ko selo ko boy na ozwase buibui ye barate oyeba kiti o se protéger pour komati na niveau ya zemite soko yeba ki mwana mobali o azana mbongo te akokozwa akoboko la yona mwana pourquoi ndima ko komati na niveau ya zemi pourquoi ndima ko komati na niveau ya zemi buibui boye pete
mwana mobali basekaka ye te buibui mwana mobali basekaka ye te ntango ndeko afongolaka monoko na ye alingaka yo ondimaka ye fale okende yango ntina suka surtout ntango okomaki deja na niveau ya mwana fale kuta ozwa mwana okende na ye obi otikaki mwana mpo na tamo me fale ozonga ozongi oya kotala mwana na yo buibui yo tika mwana osundola ye mpo na mwana mobali te mwana mobali basekaka ye te mpo oyebi lobi te basekaka mutu bien mwana mobali kaka te mutu kaka na vie basekaka ye te mwasi bien mobali basekaka ye te mpo oyebi lobi ya mutu te batielaka mutu full stop be point d'interrogation ntango mutu akufi ntango mutu azovivre basekaka mutu te nzambe nde mutu ayebi lobi ya mutu nzambe nde mutu ayebi lobi ya mutu kimobali ya mutu ezalaka tayi te ezalaka mobali aza na mutu mutu mosusu omona aza ngambe me ayebi eloko moko te aza kosambrie na kosambrie mutu mosusu omona aza moke ayebi eloko mutu mosusu omona aza mwana moke aza penaka mwana moke na makambo nyonso tu aza kosambrie mutu mosusu omona aza mokolo makambo nyonso pena ya bamikolo mpe kimobali ezalaka nango na age te ezalaka nango na taille te ezalaka nango na nini te esengaka mutu ya mobali esala mpe mutu mobali aza responsable oyo azozwaki responsabilité na na ndako osala oyo ezosenga fo asala yo siko otikela ndeko mobali oyo mwana elingi elakisa nini yo vandana na Congo Kinshasa ozokodondwana ozokorenye na yo loko akutu likambo eza te boye te bandeko nanga nyonso tu oza siko conseil ya suka nazopesa bandeko nanga nyonso tu bozosala makambo oyo ya kobotaka ya okenda kobwaka bana place moko boye ya kobotisaka bandeko na biso ya basi ya kokima kotikela bana na basi ya bato bana obe ya kotikela bana mibali bana te botika makambo oyo eza mabe ya kosalaka babiloko ya boye eza bien te boraisonne kaka bato ebele bazoluka bana bazosomba bana ya kosomba bazokoadopte bana bazoluka bana bafason nyonso tu me bino nzambe apamboli bino apesi bino bana facilité nyonso tu ozwi na yoka zemika boye oboti obwaki mwana botala mwana kitoko botala mwana kitoko santa mwana oyo ezosenga kaka présence ya mama na ye esili biso ba mama ndenge nzamba sala biso tozaka na bandenge na biso moko tobokolaka bana na biso tozaka na bandenge na biso moko tolingaka bana na biso ndenge balelela tozaka na bandenge na biso tolingaka bana na biso balatela tozaka na bandenge na biso tolingaka bana na biso balalela donc mwana oyo mwana kitoko oyo santé ya mwana oyo kozalaka ya mwana ezosenga présence ya mama papa osala oya linga sala soki ezaki par exemple ezaki buyibuyi ozoluka papa ya mwana j'espère que linga kotika mwana oza mutakala ongolata mwana neloko na mutu te rapport nini eza na mutu bakelata mwana soki periki soki nini alata mpo lokwa buyibuyi olataka bongo bazwi mpe mwana balati mpo bamona penaka référence ezali ndenge buyibuyi alata nde mwana alata oyo eza ba n'importe quoi soki ezalaki yo buyibuyi ozoluka papa mwana ongolata mwana okitoko ongo bongise pena bien mais tala ndeko mobali azane mobali équipe na ngote ye pona mona nango c'est bon mais na biso bana basi na mona ke te fallait pesa la boye po mwana mwasi tanga bimaka na mwana te nga fo mwana nga za propre suki ya mwana nga za la propre mwana nga fo lata propre mwana nga fo za la boye mwana nga fo mafuta moko bien mwana nga fo za na savon mwana nga fo sokola boye mwana nga fo za la boye mwana nga pta muta moni ataleke oui open na mwana ya kingandi mais mibali bakipaka na bango te mibali msuka apesi na mwana alene ka crepes alene ka biscuit alene ka bombo ya mwana ngo c'est bon mwana pa kolala bongo mais atake mama akolingaka te mwana alala na chicken and chips ou bien mama kolingaka te mwana alala na McDonald's ou bien mama kolingaka te mwana alala kana na jus ya pamba wana siko kibo mama wana siko esengaka kibo mama sikoyo ndenge ba mama basolaka na bana batako to mwana za bébé ta mwana za moki azoswana yo talisi déjà que omoni mwana mwasa zalaka boye mwana mwasa zalaka boye mago za bébé ozo comprendre te mais nazo yebisaka déjà mais papa koza na ba limite ya oyebisaka mwana na ya mwasi makambo mususu sikoyo tiki mwana mobali aboko ela mwana ya mwasi ya mobali te mais ya mwasi est-ce que ils a risqué te
est-ce que bozomona likambo o nga nazomona bino bomona ngo o nga nazoyoka bino boyoka ngo pasi o nga nayoka bino boyoka ngo eloko déranger nga makasi ya komona siko ndeko o avivre ndenge bande ko vivre ndenge nini ndeko akenda koluka ndenge nini po bokola mwana oyo atikaka mwana o na nani pona ebi na Angola bato bakendaka koluka batikaka ba parents na batika ba famille na bango na bamboko bauta na Angola ezaka bato bakendeka koluka bosali famille nde biso na poto tobenga poto ezala mboka bana na Angola pezalaka mboka bana bamboka naso bato babima libana tobenga mboka bana po totika ba parents be ba parents bayaki après soki ezaki ndeko mobali o azarani na famille kuna te mwana ya bebe bo atika ke na nani ou bien ndeko akomaka kovana ndaku abokola mwana siko mwana ngaliaka ndenge nini mwana abokomaka ndenge nini est-ce que mwana amelaka milk est-ce que mwana aliaka yogurt est-ce que mwana mopazora mwa crisp mwa biscuit mwa bonbon po papa akende koluka po apesa mwana na biloko nyonso tu wana na éducation za mwana munora edikaka mwana ye asolaka na mwana na ye me babiloko ya mikie oyo esengaka mwana fo azala nango ndeko mobala osala befort ye moko atikaka mwana na nani nga place na telemelika ya wana ba famille souci na ngai Anita ya wana ndeko mobala otanga kendaka koluka atikaka mwana na nani donc akendaka mosala na mwana oyo ou bien azaka na ba famille batikaka na mwana oyo donc ti omona ndeko mobala ndimi asala video oyo ndeko mobala ndimi abimisa elongine na réseaux sociaux be na social media c'est que ndeko mobali opena ko amonya opena trop c'est trop donc mayele pene sili kanda pene mateti na motema lobi ok na ya sikoyo ndeko mobala komi na suka quand même asali befort banda na 4 jours ti na 2 ans quand même asala kokoya kosala bui ndeko mwasi fongola motema mama za motema makasi te ata boza ensemble te kendo koluka mwana na yo ya lobi boboya na ya lobi yo mto boya ya boya yo te ozapi na ta ozongele su te po yo so leka kende ka continuer banzila no kendo ko kende ndeko kende la mais mwana na yo nde bui raisonner kaka nde mwana na yo raisonner kaka 9 mois obombaka mwana libumu pa famille oyo ngai nayaki nango naya kolobela kaka pona likambo ya ndeko na biso bui po esalinga pasi nga pena na linga ba jewana te na linga muta néglige bana te na linga rango te do yango na eka na partager vidéo ona bino yo pepe so ko commenter moi commentaire bien et ça la bien to aider ka ndeko na biso bui be to aider ba ndeko na biso mususu pe oyo akokuta na pe na ka oko négliger mwana te soko moni oana mbongo te bo se protégeaka bo kendaka nzoto na nzoto te eza bien te bozo ya na batu na mokili me boko la bango te bo eza bien te bozo zo ba soin ya bana na bino te eza bien te bo bota na ba calcul bo bota kana loyengi te pozo mona kingani wana boti yo pozo na socio bota te tango zo lingo bota c'est que oza na possibilité oyo ko boko la bana wana bana ba dépense ata bano baza na Afrique ata bano baza na Europe bana baza dépense tango basengaka sengaka po parents fo salela e po éducation ezaka nango na munoko éducation to édika bana munoko totalisaka bango tala vie eza boye tolakisaka bango nzambe nde makambo protection ezalaka nzambe tala boye mais siko tango esengaka matériel tango esengaka siko sombele cage sombele elamba sombele eloko kolia futele makambo ya klasi futele boye yango nesengaka fozala muto débrouillaka muto salaka siko yo muto salaka na yo te ozaka mutu mo ya kob po kopi pe ko simba pete siko mwana na oboko le ndenge ni mwana okende classe ndenge nini mwana pe comme na 2 ans akoza pe akomo kende ta siko bobengo maternelle obana pe okende nursery po so akomi na 3 ans 4 senga po classe siko papa osoka za na mbongo ta tangisa mwana ndenge nini akotangisa ndenge nini yango na bandeko na biso bwana Afrique bo raisonnaka pe pardon bo raisonnaka pe bo botaka na loyenge te soko moni peneke nano comité pardon tango yozo bima na ndeko mwasi mo bo se protéger koya na batu na mokite po o faire souffrir bana batu non c'est protéger
misala malongo eza nango na Congo kuna te na Angola kuto ipare vie ezalaka mwa moke ça va yango no moni ndeko azo se retrouve azobokola mwana aza toujours bien mais boyebelaka mpe boyebelaka please bafamille boyebelaka bobotaka bongo te bobotaka bon te mpo bana bino bazangaka biloko ya kolia mpo obulaka na kobeta matolo na kosenga place moko te. Donc merci na bino nyonso tout vraiment ba famille bobande kolanda ngai bo partager vidéo e koma na mato ya buyibuyi bien bato bazala na buyibuyi ba mona pena vidéo ke mobile ex na ye ex ne azoluka ye au moins makambo nga na lobaka ex mobile azalaka mais ex mwana azalaka te au moins siko mwana buyibuyi aza ex mwana te aza mwana ya buyibuyi mais o azali ex mobile ya buyibuyi bomoni siko kote nga na telemelaka. Merci ma famille, merci na bino su bonde kolanda ngai die notre paix nzamba lola apambola bino tomonani mbala sima. Love you guys, bye. Oeza Anita Mavita show bobosana kosabonete. Oeza Anita Mavita show bobosana kosabonete. Butalaka Anita Mavita show.